Dernière question, M. Zanini. Est-ce que, côté I2PS, comme Daro Silika déjà, pourquoi Babi que FCC président de la République a travaillé bien? Voilà, selon IDPS, j'ai des images à partir de mardi. IDPS a lobby à répondre Ndekonani Oyo Shadari. Ndenge a ouya koloba biloba pona peuple congolais qui soit bamiko take FCC balion barolia bango. Ndeko Farik c'est côté on a vraiment est-ce que bon moi te que à cause ya coalition bosala ki wana yango sali ke biloko se bima. Nde loko na linga jina laksana ndeko ke bazali na bolingo te ya kotambusa mboka. Moto yazali successeur et prédécesseur tangu ba succéder na muninga mususu. Il fera par tout le moyen, il mettra tout le mécanisme en marche, toutes les batteries en marche pour soutenir Ndekonaye pour être baké liboso batambu samboka. Et ça objectif ya lukuta. Ya on a zolo baké la coalition, j'ai la parole. La coalition FCC cash, ce n'est qu'un coquille vide. La carte qui est présentée sur la table par l'FCC. Yangote bazako jouer. Ils ont en dessous du carte. Ba signé ce bango, ba lettre d'émission pour basalanine. Ba ko accompagner chef de l'état te na récite na ya vision na ye na autorité morale na bango Joseph Kabila Kabange. Yo assistant président lobaki yango na Londres. O a signé ce bango, ba lettre d'émission zanani. Bolnga ratanga kombo ya kotanga kombo te. Lui en tant que président de la République, azana ba garde fou na ba dire na ye, il se réserve bisonde ba o sengeli to sala analyse, to comprendre que nani o a ko faire signer ce ba tu FCC ba lettre d'émission. Ceux qui va meki ko soutenir vision chef de l'état ba ko révoquer bango. Et ça Kabila. Pourquoi le biango a attaqué le baka Libana Mboka? Non non, écoutez, Koloba a to Libana Mboka ozo c'est na question. On te Koloba no que il est le président autonome dans sa souveraineté, il y a pouvoir. Azana place où te bako Koloba ke alobela. Il peut parler partout là où il veut. Azan avion à Koloba, à copier sa message partout place où ça Rosala, il est le président. Soit les Camerounais ont salama que président Zolé la messa. Ba téléphoner à Rotika Koli à portable, à mot d'ordre. C'est lui le garant de la nation, c'est lui le magistrat suprême, c'est lui le chef suprême des forces armées. Vous comprenez? Donc place à Kolobela Totika Yango. Et puis place à Lobeli. À Lobeli na kati ya ba diaspora. Ba Congolais diaspora. Ezaka lokwa na kati ambassade, ezaka lokwa lobi na Congo. C'est comme ça. Il faut le babongo et Sili Azongi Afandi. Libanda Zola Saka que la bango na coalition. La coalition FCC cash va en bon train. Mais Mamakamo Yazo Sibir Nakati. Biso Libanda Toye Biangote. Alors en tant qu'un grand diplomate, à coquille jamais Koloba n'importe quoi. Mais Biso Bao Toza Libanda, Toza Komona, Tozo Landa, Bamaloba ya Bandeko ya FCC, Bamaloba Bandeko ya PPRD, ba désobéissance ya ba ministre. Balio Baolia Bino. Na ba langage ya koloba ke ba lion ba kolia biso lokola bango ba tia ba lion na kingakati c'est que ba bana ko kanga batu ba ko no boka bango kuna na kati ya kingakati là où il y a des lions non non tout le bana clairement na bangando ba bana kolia batu ceux qui vont meki ok kuna selon Shadari ne fera rien. Oh Shadari azo sala pour langa ezali hérésie politique, dans d'autres termes la supercherie politique. Azali ko intimider peuple o ya ko intimider té ta intimidation c'est le qui to lo ba ke mukolo biso to ko so pouvoir na mboka o il y aura même pas un seul coup de balle. To atterrir en douceur, to zubo to coaliser na bandeko to monique peuple pas monique bazana bolinga ko tambusa mboka te bazana posa ya kozonga batika peuple on na kati ya misère. Alors peuple le quoi ça comprendre azozela que tangu yako zwa big rouge na ye pour abanda ko exercer pouvoir dictionnel na ye ministre nyonso oyo à côté mais la chef de l'état akomona peuple congolais na balabala na peuple bazo ba ya lamuka po bango bakendaka po bapesaka bango mbongo mais peuple ya biso atelema na renouvellement ya conscience paix ya sagesse ya komona que non trop c'est trop akomona na balabala akokutana ba ministre wana. Ce qui est l'arme la plus puissante de la planète, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas la cour constitutionnelle, c'est la cour populaire.
peuple ce qui a telemi si ma président de la République batu nyonso na monelo ka malonge ko sala mate ndenge to zalaki na musée to telemeli bande ko barwande o monde to kanga bango na nchini na maboko o comprendre bakokola bakobota Congo za place to yambaka batu nyonso to kozala na identité informatisée ya koyeba nani congolais te to kozala na identité informatisée toyeba nani congolais te. Vous comprenez? Le Congo, le monde est devenu un village planétaire. Congo, moutako ko nationalité, ne ba prendre qui makamba double nationalité. Mais non, c'est normal moutako longwa bande ko bayebi lo lengeni bande ko bakeno ko ba double nationalité wana. Vu condition ba régime passé au tozala ki na yango na mboka, ba régime dictatorial, ko boma, ko kanga, ko tchabatu na boloko. Mais qui est à la base ya nyonso wana? Wazaki ya base ya nyonso na. A base ya nyonso ya nini? Opo ke ko kanga batu ko boma batu maboko. Ezaki nani? Na régime ouat. Na régime auto leka. Mais papa, c'est Joseph Kabila. Mais quand même Joseph Kabila wana même pourquoi sous bosi sous ça sous coalition na muta bongo kaka. O abomi nani arma tungulu selon population o abomi si boteti. O abomi si batebele mais bonimi ko ça sous ni na ba na. Coalition ezali sur le plan politique. Tous doit pouvoir judiciaire na pouvoir administratif ndenge mon côté. Ozomona sur le plan judiciaire mutu nyonso oyo ayebi ke Kabila asala ye mabe to ancien dignitaire moi asala ye mabe mais a constitué dossier na ye aluka avocat akende kofunda Kabila place esengeli kofunda to ba ancien dirigeant place esengeli kofunda bango basamba azana be preuve palpable na ye justice ekosala musala nango wana ezali makambo président de la République a dit que bato avant akoma président loba ike bato nyonso basalaki basali mabe na mboka bako kangama. Mais pourquoi ceux comme Masuke kaka bato o basali mabe basali ba mabe ba famille bango ba ke funda président partant na nino na. Mais écoutez, bako kanga mutu ndenge nini? Parce que siaki biso. Non, écoutez, assurance le chef de l'État, j'ai la parole. Assurance le chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais Alinine. Azako démontrer que sur le plan politique, je dois coaliser conformément à la constitution avec l'FCC. Na calcul la bango basalaki to libéraliser magistrature suprême Yamboka. Vu pression extérieure, il y a présence, il y a 80 Marines au Bazalaki na Gabon. Pour bakota na mboka, vu pression, il y a peuple congolais, na détermination, il y a peuple congolais kolobake. Pas la continuité de l'AFDEL, il faut qu'il y ait l'alternance ou rien. Ndé salaki que ba donne échanger. Alors, lelo nenge to fandi boy. Fachi a lobby na peuple assuré. Tant à l'obagi d'abord on a poto que je ferai de la CPI au Congo. Tant à yawa na discours na état de la nation devant les deux chambres du parlement à lobby je mettrai sur pied une justice indépendante qui sera dirigée par des hommes intègres. Exemple net moi sur auto kangashada na aéroport. Azali parmi ba hommes intègres. Il mérite que même na grade on a sous-lieutenant à mata grade mususu parce que Azali. Mais oui. Mais pour ça complexé. Jean-Pierre Bemba a kangamba na CPI s'il vous plaît question ça ngai réponse à bino. Merci pour compléter. Oui. Jean-Pierre Bemba à l'époque a kangamba ki na CPI à poto kuna na libanda mboka. Ezaki ate. Mais pourquoi au moment que président Fachi a eu pouvoir a changé moment lobake non, il faut aussi la CPI na Congo. Pourquoi? Parce que abattre la Joseph Kabila. Non, ça dit qu'on batte la Kabila mais qu'on batte la Bankitani. Misolo oyo bana ya Congo na ba étranger ba piyaki na mboko d'une manière industrielle. On comprend? On comprend? Donc c'est-à-dire oh nyo ça zali mona ya Congo, to sambisele na Congo, soki bolo, j'ai la parole. 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 Tout ça, un débat, désorienté débat, ça n'engage que, est-ce que Mboko est papa à Kabila? Mboko est papa à Fachi, toi à Joseph Kabila. Et Mboko est Congolais. Nous devons parler pour les Congolais. Voilà pourquoi nous allons pour l'obéla. Na l'obéla, il dépeste, mais nous allons l'obéla, Bakongomani.
tolobela ba congolais tous ala focaliser to sali na ba débat na biso ala focaliser na ba intérêt ya peuple que ba futilité ba kende ki ba liaki ils ont consommé l'argent de l'état ba bon l'état ba banda consommer on lelo to parler aux essentiels. Il y a question on a posé qui à propos ya CPI ya Kinshasa ko sala CPI na Congo ezali mabete ezali malamu po tango bato ba yibaki ba piyeki mboka bazoke na ba étranger mindele bazokanga bango baza ko taxer bango ba taxe zolanda bango bazo suisse bango bambongo nyonso wana ezotika na mikili ya bapaya alors pona ko sala malamu bazali bana ya Congo misolo ba yibaki bazongisa na Congo totonga Congo kende liboso Congo etombwama baluka batika b'intérêt égoïste na bango ndeo qui président de la République Robert Kiarosala je ferai de la CPI au Congo et je mettrai sur pied une justice indépendante qui sera dirigée par des hommes intègres c'est-à-dire par là Nyalo Baboy à l'ère que nous sommes n'est pas à l'impunité ni aux intouchables voilà synonyme ya Biki Rouge à l'ère que nous sommes c'est-à-dire l'an 2020 le président de la République doit prendre son pouvoir régalien en main afin d'exercer son pouvoir discrétionnel. Il y a chef de l'État. Oh, mais non, mais c'est provisoire. Donc, le parcours, dans la question de Bakangi Badoli Makambo, dans l'action de Bakangi Badege, il y a Jekamine, il y a Nini, dans l'action de Bakangi, Manuel Chadari. Un dauphin, il y a ex-président de la République. Ce que ça Kabila Mouton dirigé, on n'a jamais aucun passeport. Vous comprenez? On n'a jamais aucun déguerpir. Tout ça, ce sont des signes. Vous devez comprendre que à l'heure que nous sommes n'est pas l'impunité ni aux intouchables. Nous voulons ressortir une justice propre à la 5e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Merci, M. Variste, merci vraiment par rapport à la réponse nayo. Na ba question na biso on a posé ki ona bandeko bazali bana mboka bayoki yo etake défendeur ya peuple congolais défendeur ya IDPS défendeur ya président de la République pesa za bambote bena maman Denise papa Charles batio da bikoto alobi nyonso nga loba ya malamu alobi alors biki wana pa na ngai biki blanc yango namoni biki blanc biki rouge wana question za yangai pona maloba na ye komi s'il vous plaît question za yangai réponse yo biki rouge wana yango to moni ndeko Shadar azu yango akangami déjà biki rouge Doli Makambo toujours biki rouge wana Mukeba ipe biki rouge Mukeba eza makambo susu toza entre débat ya nini po biki rouge Mukeba biki rouge Mukeba aussi ba biki rouge alors celui qui est à la base celui qui est à la tête des sera sanctionné sévèrement. Merci s'il vous plaît. Celui qui est à la base qui est Pomboka et Zamabe Babi c'est Joseph Kabila ensemble c'est Joseph Kabila alors et que yo nous t'a pas perdu défendeur a pas perdu est-ce que c'est vrai que Joseph Kabila à sa cause il y a souffrance à peuple congolais? C'est faux et archi faux. Là que ça monte bisongo. La zoé c'est pas congolais le komoko histoire ba bossa na rangote. Pour une minute seulement. Histoire ba bossa na rangote. Joseph Kabila aza congolais o aza motema malamu parmi ba congolais mitema malamu. Tunanga na lobabo oui, totam sa micro balade. Après pouvoir à Joseph Kabila, les lorsqu'ils qui n'a informé que Joseph Kabila comme l'homme le plus populaire na RDC, bah tu vas comprendre qui était. Mutuna bango parce qu'il faut rapprocher capé ba moi ba autorité na bino. Muta banda ko finga Kabila na médias na réseaux sociaux koleka ndeko nani o auto kanga dernièrement wa nani Mukoko. Vous comprenez? Ndeko Mukoko aye akuti biso na Kayanza bisika zosaka réunion pe perdre. Aye biso bi en tout cas na yeko senga volume système na yeko bimisa makambo eze pa nanga. Avant ba nommer na présidence ndenga koma lelo. Fils Mukoko oya finga Kabila di 1er au 30 à lobby soki to comprendre Kabila banda kala. Kasi makambo nyonso biso ça na parti ya IDPS to sala ngote mbele to tumba mituka te kasi to sala ba désordre te. Mais soki na songi muke j'ai des ayaki ko ngai boye na kati ngai na réunion te na zela et preuve nani po numéro wana samedi oyo
na ozasu na Kayanza na zui image ya mukoko pa dunia ya Kayanza oyo eza Brit oyo image ya Brit ndenge ezalaka monter te meza Brit na ya nango comme ça au mona mukoko o comprendre que ayaki na réunion PPRD akutaki biso wana avant comme ya cabinet chef de l'état une semaine après ko uta kuna mbala moko ba nommé na cabinet chef de l'état oh fils mukoko to comprendre makambo dunia loba politique ezelo ko kolokota ngone tinguba na lipate mais yalo kotsa lokwa nguba ozo comprendre donc pour na relaxer que bango bandeko de pesi mususu ti baza wana ba reconnaître ka kino Joseph Kabila za vrai congolais o aza motema malamu koleka ba congolais tout ozo comprendre ozo comprendre de deux mukoko nous a promis à lobby yoka na bisayo mukoko nous a promis à lobby na kozala na émission ya inédita na Shadari na dunia pona kolakisa ke coalition oyo biso idepes to sanini to ndimi yango sikoyo bino ba combattant ya PPRD boza na droit ya koyaka pe na limité o l'équipe na elamba ya PPRD mutako eloko mukoko na lobi te ke yo nani o président na lobi mukoko muto afinga Kabila mingi papa Evariste afinga Kabila te o comprendre pona kolakisa nini eloko zolo makambo Shadari wana Shadari atambo na passeport rouge banda kala na ye mwana mwasi akanga Shadari wana azaleka ka discours à chef de l'État à Londres ne aya okanga passeport Shadari parce que Babi Shadari na kenela bumashina na passeport nini Babi Shadari azana passeport rouge te na lobby banda Shadari akendaka depuis mandat na bango ici la pouvoir ici là a voyager ka na Kongo na passeport nini kaka passeport wana ya zeleka kaka ya zelaki kaka discours ya président à Londres pour ya okanga Shadari passeport eza biloko moko oyo totika ko fabriquer yango a luki lukumu na epo ayeba na kiaza muto immigration c'est normal mutu nyoso aza na place na musala mais banda Shadari alongwa ministre intérieur atambola kaka na passeport wana atambola passeport mususu te kaka wana eza ba passeport diplomatique ya longwe ministre ozo comprendre ana droit otambola nango te tango ba découvrir yango mais eza mabe parce que ba découvrir na temps au chef de l'état a beti meeting ya Londres muto aluki succès na ye Shadari auti okende Lubumbashi réunion PPRD kaka na même passeport wana akota ki avion na aéroport ni akota ngona Rwanda merci avion na aéroport Njili merci à la prochaine passeport comme un impact kaka pour président de la République dit que rouge ne passeport à Shadari est commis passeport rouge merci beaucoup toza ba congolais biso nyonso na biso na bandeko idepes mais eloko na ko biso ya suka eza lokola chaîne nationale ezali ndeko Evariste meka ko luka émission ya président Félix oyo tango azalaka na no président de la République te oyo batunaka ye soki lelo idepes ezimboka parti nini oyo bino ko ndima ko collaborer na pomboke kene malamu okoza réponse ya parti politique nini Félix aloba avant comme président au moins coalition merci to comme na suka deuxième volume Eroya merci to comme na suka émission na biso na yebi ke bozaki ebele kolana merci s'il vous plaît on est presque à la fin de l'émission la biso merci c'est normal parce que Monsieur Charles, on est déjà presque à la fin. J'espère que vous avez belé à Rolanda émission la bino vérité en Mboka. Merci Monsieur Charles. Monsieur Charles. Merci Monsieur Charles. Merci Monsieur Charles, merci. Merci Monsieur Charles. Nabi que bozaki ebele ya Rolanda émission la vérité ya Mboka. J'espère que boyoki côté ya ndeko Evariste Atsolo ba déjà voilà qui défendeur ya président de la République Fachi a aussi défendeur ya IDPS pe ya Mboka Mumbane Atsolo ba et côté boka qui déjà côté monsieur Charles voilà qui défendeur ya Joseph Kabila Kabange pe défendeur ya PPRD. Bozu ba réponse na ba o malamu bozo botsa mitema o mabe o sanini boboaka. Plus 243 97 20 56 910 numéro zawana na bande na biswana obengi biso opesi ba remarque soki ya mabezali olobi soki ya malamu pezali obeteli bango maboko ta biso beteli so maboko nabi ke bozaki ebele ya kolanda émission na bino bambote belé et pa papi Detienne depuis Londres moi na Londres solo
Et Bambote Belé sous son Mimi Matondo, maman Mimi Matondo, depuis longtemps Bambote Belé, maman Tete Botamba, aussi Bambote Belé, Belé, Mandangwati, depuis Angola, Luanda, Bambote Belé. Ngai na mioto omo na mbala ya sima deuxième volume ya émission Oyo. Dernier mot et il a fait dans 5 secondes s'il vous plaît. Mais c'est Evariste eloko souvenir oloba. Bon, eloko souka na koloba ezali kaka ke nazo ba na peuple congolais. Alanda ba dongolo misute ba dinosaure. Oh bazola kisake biso na bango tozana libala, nzoka nde libala moko nga nazo benga ngo pe loko ya contre nature. Bayaki wana tout simplement pour na koluka ko freiner l'action en chef de l'état. Peuple azala calme. Mokonzi mboka rasiraki biso. Biso toza ko sukuma mokonzi mboka asa la volonté na biso te. Mais asa la demande na biso pe ba akoksa ba droit na biso vis-à-vis na ye, c'est-à-dire par là tonito lobanini. Peuple congolais en tant que souverain primaire. Yende après si pouvoir na souverain premier azali chef de l'état. Chef de l'état na ebandeli ya ba campagne électorale na ye a présenté qui biso les 16 points pour na ko faire décoller RDC na passeport passeport du gagnant na ticket gagnant na ye. Alors tokei toye ko koma après l'élection. S'il vous plaît, mot de la fin parce que comme dans la souka, ça explication. Ça dit que à promettre qu'il n'a peuple congolais que tout placé confiance, tu ne jamais dessus. Je confirme que c'est un homme de parole, ce qu'on promet à réaliser. Peuple congolais, on ne jamais dessus. Première année, et c'est là qui a conquête du pouvoir. Deuxième année, troisième année, et qu'on a exercice du pouvoir. Et puis, tu as la quatrième année pour la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. C'est-à-dire 2020, et c'est l'année à Bic Rouge. Le président de la République, en tant que garant de la nation, magistrat suprême de la justice, chef suprême des forces armées, à mettre en exergue pouvoir dictationnel, il y a chef de l'État pour mettre état des droits dans Mboka, justice et Mboka, peuple congolais ACP là. Bozana Kimia, Tomonani, à la prochaine. Merci, Ndeko Evariste. Ndeko Charles, mot de la fin et là, on a revu ce peuple congolais, que bazala Kimia parce que Makamoto Luka qui n'est yango. Tant on va resala bakotuna bila ya gouvernance ya mboka bakotuna premier ministre te bakotuna Kabila te bakotuna coalition te chef de l'état il faut d'autre part afungola misu po bandeko na biso balinga ba memaye na ndenge moko mbilinga et donc bila bandeko na biso IDPS bila bakotuna chef de l'état bakotuna coalition te coalition bakota la ministre était parce que le ministre n'a pas soumis l'ordre du chef de l'État. Donc biso tozo bloqué et l'autre côté to pesa qui au pouvoir nyonso to tikela qui yo nyonso o gérer yango na kimia pe il faut yeba ke biso nde bato liboso tozo ko orienter na banzela malamu oyo yoko o réussir ko gérer ba congolais bango ba ebité bango ba gérer te biso muto gérer mboko pendant 18 ans to yebi na ko bimisa on nzela po o gérer ba congolais olanda biyoka yoka na bango te na pesi mbote na Joseph Kabila Kabange oyende lelo asala ke PPRD Vimba na pesi mbote na bandeko na biso nyonso ya diaspora na poto sans oublier Maréchal nani Dunia Kilanga Mwana Kabila ya Makila. Merci. Tokomi na suka émission na biso. Numéro 143 243 97 20 56 910 Benga biso aux ADCT. Merci vraiment, merci. Boyokino Soda. Bye. Congo soutient Félix à toi, tu sais que dit.